à tous. Tous hommes dans Malachie, chapitre 1er, verset 6. Amen. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs. Amen. Merci. Merci beaucoup na Yesu Masia Nazareth Nzabiso. Merci aussi j'ai dit un grand merci aussi à mon père spirituel parce qu'ils ont domaine alliance. Merci à mon père que j'aime énormément, le révérend Dokuta Miguel Yessi, mon père spirituel. Zamba Pambole Sikazwami. Et merci aussi à la responsable du département de la jeunesse, de l'église Nabiso CFC Awa. En commençant par les responsables, Papa Rabi Mavinga, Zama Pambolo, ainsi que tous les collaborateurs, Zama Pambola Bino Mingi. Merci aussi, Naba invité Nyonso, Otouti, Naba différentes églises, tout n'a pas besoin de nature, n'a pas de Tamsubo, on a Tamsu na hôtel, Nanazana évangéliste, mon bon fan d'aboué, Nakokango Penza Penzate, on a au moins kilo, moi, mon kébo fan d'aboué, et Andrezo Kanganga Penza. Yango senga supari bo permettre ngana zonga kuna para bi otika na wana. Merci bande kwa sécurité s'il vous plaît bo epena noko samu malamu mingi te bo comprendre nga tant to ko malem suna moma ba question to tant to parler makambe komi kimia de na koyo zonga na fanda ngana za évangéliste musana ngeza ukende ozonga ko na santi ke na osa na musata ta ko fanda bo trop logique pour permettre nga s'il vous plaît. Pour permettre à Basalanza, vous êtes ministre, vous ministre Mukili. Basalanza, monsieur Bogosunga, s'il vous plaît, Bokitika ou Apamba, s'il vous plaît. Même par derrière ici, Batomakasi Bazate, Kuna non tes frères, ah voilà, merci. Papa Yotika no bilona para, bien ça, l'autre Botika na bilona. Boyne na senti naza vraiment à l'aise. Papa Bosunga, monsieur Baiko déjà, pardon. Encore une fois, mbote na biso. Bien. Bande ko tozolo bela ndegeto bandilelo. Poto sukisa lobby tozo parler sur l'alliance entre père et fils. Surtout nazoko interpeller beaucoup plus ba jeune serviteur au Boza Art. Même fidèle il y a église aux Art. Vous savez, quand Dieu appelle ses serviteurs, vrais serviteurs de Dieu, Oyo ba markaka tana bango, baza basali oyo mingi basatanda te ba oza basali na nzambe. Mususu pe batu bandai ko yebisa na avance na ye. Mwana ya koza mosali na nzambe. Mwana nde to mo la oza mosali na nzambe, mais lui-même en soi a oyebelo te. Batu ebele oyo Bamikomisa basali na nzambe bango moko baza bato bakoma ba un grand danger na kati ya musala na nzambe. Ba oyo ba se créer parce que asepela na musala na nzambe, asepela ndinga mona mbato bazoteya amonya ngo lokola métier moko songolo comme aujourd'hui. Je crois ezana bato ebele baza ba journaliste parce que batalaki mama Chantal ya RTNC basepela kana etant ba hôtel information ngape na osala na ngai na za journaliste. Akei fasik, akei ba formation, a commis journaliste. Or c'est pas le cas pour na Moussa Nanzam. Moussa Nanzam est muto envie ya kalobi ngafona koma Moussa Nanzam. Lobi batwana bango bazo koma un grand danger na kati ya Moussa Nanzam. Ya mona lobi par là boye. Eza bande ko muso fandi na kati ya foule. Mais oyebite ke nzambe ta mususu lobi a obenga yo salela yi. Enseignement ozozwa lelo. Ça peut t'aider beaucoup plus lorsque tu auras l'appel de Dieu
Nzamba bengi yo osala nzambe déjà na eloko moko efanda katikati na yo. Raison pour laquelle quelque part Bible lobi bola ki sabana nzela na nzambe poto ba koma mikolo ba pengwa te ba bunga te. Donc ça dit semence wana o efandi kati ya mwana akoli na nzela na nzambe lobi ata bien aimé dans le Seigneur abungi nzela mwa muke akozwa interpellation na lisungia molimo mo santu lolenge ya kolela na kati ya famille. Au moins, ce que les autres font facilement. Hier, à difficilement, parce qu'il y a une réclamation, il y a enseignement. Il y a joie, na avance, na étant wazokola. Alors, enseignement, autozopé, ça bien aimé, ils ont catégorisé, na basali nanzambe tout simplement. Mais aussi, namde comme ça, lorsque tu aurais un appel, ça l'a déjà na avance, parce qu'ils ont un enseignement, moko, et fandi katikati na yo. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'élo, jeunesse, ozomona l'élo, est comme un grand danger, surtout dans le ministère. Tout le monde batou l'élo, ba jeune, tout ça l'ensemble. Tozui, surtout moi, on a sepela na on a soyez les maombi. Et qui soyez les. Donc, ce qu'on prière et comme le quoi comme na c'est. Mais maombi next donc namuta maombi donc ndre namutu solo bi namuta prière et bibi lokoza muta mabonde la mike. Mais solo bi namuta maombi c'est comme si on muta ba prière à makasi nzoko ba swahili ba banda kati bazokola na famille na vie chrétienne na bango ba prière à famille ba lobenga maombi kaka et ça na ngo eloko sikate. Mais tant biso ba kinwa to zui yango surtout ba jeune serviteur olati mwanza mbala moko obandiko na biso ba mizima ba tiki mikolo ngo biso to mikolata o matina ngo likola ngomba biso bata maombi. Biso bato maombi donc biso bato losambo jeunesse lelo soto tiki ndengwana après 15 ans 20 ans 30 ans église à Congo et kozala un très grand danger pour na ba vie bato pour nous préparer bato ba kene enfer. Mwana esengela zana tata mwana nyonso fa zana tata attendez tobota makaboye biologiquement ezaka na moko oyo tata pesa semence te eza Yesu Masiya Nazareth o azamo kontipe mobiksi na biso biso nyonso tobota na semence ya papa apesa pa ya maman et maman a gardé semence wana et sali biso to kwa koleka na kobotama Nzambe a permetanga na zala mwana penza un fils auprès de mon père. Le jeune serviteur oza oeba kisa de la foi oyo yokata musuba tubayebisa yo oyoka oba tubaloba de la foi na kiss moko ya kiss oya ngai yango na dévoiler na jeunesse aujourd'hui na ba jeune serviteur oza awa et okoyeba soko respecter ba principe oyo bien aimé ozala muto ba exploit na kata ministère même na kata vie privée na yo osala toujours ba exploit. Nazo parler si alliance na ordre ya ba responsable ya JFC jeunesse de la foi en Christ. Nous allons parler sur l'alliance entre père et fils. Qu'est-ce que l'alliance? Nous avons ça quelques définitions, ou bien 3 définitions sur l'alliance. L'alliance, c'est une affinité spirituelle. Affinité spirituelle. Or, nous avons un tableau mot affinité. Tolobi loko les âmes liées na église tobi affinité spirituelle. Donc alliance est tout simplement la première définition c'est une affinité spirituelle. Or s'il faut parler de l'affinité, on va définir affinité comme étant une liaison que des personnes ont ensemble en raison de quelques rapports entre leur caractère, leur goût et leurs opinions. Namoni biloko oyo esali ase ke babenga alliance affinité na domaine spirituel. Eza liaison oyo esangisi bato. Liaison. Liaison moko esangisi bato na caractère. Na caractère, na goût et
n'a pas pensé même s'il faut aller trop loin. Liaison moko oyo, liaison c'est-à-dire ko sangana moko ya batu. Oye salami parce que bazana même caractère, bazana même goût, bazana même goût, bazana même pensée. Et enfin, nakoloba même bazana même opinion. Et opinion. Bazana même opinion. Bato basangani ba otam samana même pensée. Ba otam samana même raison. Donc en fait on a même caractère, na même goût, pe na même opinion. Yangwana ba bengi affinité. Or affinité to lobi alliance. Yangwa lobi affinité spirituelle. D'où to ko définit alliance comme étant liaison ko sangana ya batu. O basangani po bazana même caractère. Bazana même goût, même pensée, pe même opinion. Pe bazana même opinion. Donc ce qui veut dire Bible est kosibisoté. Par définition même tu comprends déjà que Bible zo bisabiso batumi balé bakotambola nzela mokote soki bayokaniti. Alors pour que bosala ce qu'on appelle l'alliance, il faut beaucoup à cause na même caractère. Liaison moko esalama na caractère na bino, na bagu na bino, na pensée na bino, pe na ba opinion na bino. Ne yangwana ekomema bino bosala l'alliance. Alliance ko salama te soki boyokani ezate. Sona ina pesa exemple na pesa exemple na makamutali libala. Libala ezalaka mwasi moko azana ngambu na ye. Mobali mo pasa na ngambu na botami na famille na ye. Azana éducation na ye. Ndenge famille na bango éduqué, mwasi pasa na éducation na ye na ndenge na bango. Mais so bakutani, il faut pas leka na période mo ba benga ngo fiançailles. Fiançailles c'est une période d'étude. Oyo ba pesa ngo accès et soit plus ou moins 2 ans. Fiançailles soit plus ou moins 2 ans. Pour permettre batu boye ko la malamu mingi koleka. Mwasi ayeba mobali, mobali pa yeba mwasi. Na lolenge ni parce que nde bazokende po basala eloko eza alliance. Babalana. Or alliance eza liaison ya caractère, ya goût, ya pensée pe ya opinion. Pendant cette période ya fiançailles, soki mwasi a remarqué ndenge nga na lingela na zana mukili. Ndenge na lingela domaine na libala nanga. Nazo remarqué mobali oyo toke na ye musika te. C'est alors à refuser ce qu'on appelle l'alliance avec cet homme. Alors ba mobali abono mobali a été. À ta famille bo insister pour le bien na otala mbongo. Ndenge nga na lingela caractère ya ngai nazo linga ekoka na mobali. Pendant cette période ya fiançailles, j'ai remarqué que tozo kokanate na ba pensée. Ye ba pensée na ye eza ba pensée na ngate. Ba goût na ye eza ba goût na ngate. Opinion na ye ndenga na lingana vivre na mukili ba respect na nga. Mais ye azana ba respect wana te. Ayebi ne ba pesa mwasi valeur te. Ayebi ne ba pesa mwasi considération te. Or nga na caractère na nga mwasi azolo ba na caractère na nga mobala za na mbongo ou bien za na mbongo te la première des choses azana respect envers nga. Mais moi ça remarqué mobali azana ndako azana bandako azana bambongo azana nyonso famille zo sepela. Mais moi ça moni c'est un grand danger. Pourquoi? Parce que toi na liaison te na caractère, toi na liaison te tamsu na ba opinion, toi na raison te na ba goût, toi na raison te tamsu na même pensée. D'où son andimi alliance et ko kata na quelque part. Alors pour tout ça l'alliance il y a bien, il faut tous en affinité. Affinité c'est qui veut dire tous en liaison ou ils ont sanctionné mission na caractère. De la même manière, mon bali pas koloba. Moi, si on a cobalé pendant cette période de fiançailles, il y a un entre parenthèses, fiançailles à Galibalaté, fiançailles à Galibalaté. Il y a un frère ou une sœur, ils ont un grand danger pendant une période de fiançailles. Ils ont 5 caractère simbi. Tant que Kabouanawana au condamné frère, frère pour condamner sœur, et surtout sœur, sauf si Babima qui n'a pas un frère. Kobimana moi si.
il y a période de fiançailles et ça confirmation à libalate son a bien zotote a osepela nangate a oboya ngaite ya ngote ko confirmer o ye confirma batu ba kota na alliance et ça affinité donc ça dit une liaison il y a caractère ou esangisi batu na raison il y a caractère na bango na raison il y a pensée il y a opinion aussi ndeko sala batu ba sangana donc bref alliance nzamba zo sala ngona batu oyo ba yokani na yeboye ngai naza tata no tambola na yo boye 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 alors yo so moni o respecter ba principe ya nzambe nde nzamba salino alliance mais soko respecter te nzamba osala na yo alliance tiens batu bazo komoko komango rapidement tolobi alliance c'est une infinité et c'est une affinité s'il vous plaît et affinité c'est une liaison que des personnes ont ensemble à raison de quelques rapports entre les caractères les goûts et leurs opinions. Voilà la première définition. La deuxième définition, Tolobi, c'est une union entre personnes. Voilà alliance. C'est une union entre personnes qui est le résultat d'une attente ou d'impact. Na makamunyon c'est alliance. Il y a un résultat autozela na kati alliance. Na bandeli définition pour ceux qui écrivent, pour ceux qui écrivent alors. C'est une donc l'alliance, c'est une union entre personnes qui est le résultat d'une attente ou d'impact. Pour la dernière fois, deuxième définition, c'est une union entre personnes qui est le résultat d'une attente ou d'impact. Tant que batuba sanga alliance, oko bazana attente ya résultat, to ya pacte moko ba signaki. Toyokani ndeni toyokani to balana comme ça poni poto fanda ndaku moko ti liwa ekabola biso tango basali alliance wana libala bazoze la résultat o ezake liwa ne kabula bango bazoze la résultat par la grâce de Dieu ça la foyer son nzamba pesi biso bana gloire au Seigneur. Mais to balani pona bana te résultat libala na biso to fonda ensemble to sala makamu na biso ensemble jusqu'à ce que nzambe akoya ko kabula biso na kimobange. C'est aussi une alliance. Donc toute alliance est déterminée na résultat moko oboyokani yango na lingala balobi alliance est boyokani batu bako yokana te soki bazana eloko moko te bako sala na domaine professionnel nanaza na musala na yebi musala songolo na ye epa patron moko na zwa musala patron a signé contrat aussi c'est une alliance to yokani to respecter ba principe oza na kati ya contrat signé raison pour laquelle ba opesa mutu contrat akene ko tanga sérieusement soki amuna za d'accord na contrat wana nde aye ko signer contrat donc ça dit tant wana ba pesi ya tanga ya wana ameka ko tala soki toza na liaison soki caractère na biso okokana soki posa na ngeko kokana par rapport ya contrat pe par rapport ya pensée o bango ba komi na contrat o soki mutaza d'accord de c'est là où maintenant a signé contrat résultat ya contrat patron a ozela na produire musala malamu pona yi résultat contrat na nazozela afuta nga mbongo nanga donc dans tous les contrats ou dans toute alliance il y a un résultat oyo ezelamaka natina na yango. Alors troisième définition est beaucoup plus lié na bonzambe. Donc troisième définition alliance, c'est une union entre Dieu et les hommes. L'alliance c'est une union entre Dieu et les hommes. Entre Dieu et les hommes, c'est là où nous allons vraiment nous asseoir entre Dieu et les hommes. Balobi pena et les hommes, ça dit plusieurs hommes. C'est ça l'alliance. L'alliance, c'est une union entre Dieu et les hommes. Voilà la définition. Nzambe asala na batu alliance. Asala na batu alliance. Voilà la définition alliance. Tolobi, le quoi tu as l'introduction, alliance entre père et fils. Tu as une définition alliance. Maintenant, qui est un père? Qui est un père pour que tu définis après un fils? De ton côté, il y a conférence Nabiso et Lélo. Qui est un père? La définition d'un père. Aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion. Papa nanga molimo. Un père n'est pas un papa. Il y a une grande différence entre père et papa.
Papa Azanan. Papa Azamuto a sa sémence. Papa ayepa ya maman. Bafani nanda kwa libala. Tope na kimakangu. Ache zemi. Papa kenda na ye. Azu responsabilité te ya mwana. Mwana botami. Mama nyokwami. Tamsu mama zui mobali moko boye. Mobali wana bandiko boko la mwana wana. Bandiko boko la mwana. Mwana bandiko kola. Mais muto acha sémence. Asundo la sémence. Akenda na ye. Oya acha sémence. Yona ne babengi papa. Un papa c'est qui? C'est quelqu'un ou un donneur. Il y a sémence. Mais azui contrôle te. Azui soin ya sémence wana te. Pour ekoma. Mutu moko normal na vie. Akoma responsable. Donc abanda bota ki mwana azui soin ya mwana wana. De zéro jusqu'à ce que mwana wana komi mutu. Ye wana babenge papa. Oya sale lokote. Apieka sémence. Ye wana papa. Il faut faire très attention. Très attention entre père et fils. Il y a une grande différence. Yango batobela benga batatana bango benga batatana bango o baza ba père ba benga bango ba papa par ignorance. Par ignorance. Un papa bref aza mutoyo alongoli mutute quelque part pour amemaye quelque part. Yona ba bengi papa. Aza penana mutu mais a commissie quelque part te. Donc a transformé yete. Donc quelque part bato basali option commerciale. Tobenga ba papa baza lokola entreprise commerciale. Ceux qui ont fait l'option commerciale bayebi. Donc papa aza lokola entreprise commerciale. Entreprise commerciale azanan. Aza entreprise oyo et sombaka marchandise na état et sombeli pe eteki na état wana. C'est-à-dire naza muta domaine na imprimerie lokola papa scellé na sombaka ba marqueur na sombi ba carton et ba marqueur. Na ye na kati ya business na na important outil étranger par exemple ba conteneur ba marqueur ye tango ekomi na Congo na nelo no sala te na oteka unka na état nango wana. Donc ça dit une entreprise commerciale c'est une entreprise qui achète et vend les marchandises à l'état, donc à l'état brut ndenga sombeli ndenga otekela. Donc aza lokola tata ndenga boteli yo ndenga la tikyo pe na mukilo vivre. Mais il y a ce qu'on appelle l'entreprise industrielle. L'entreprise industrielle, c'est une entreprise qui achète les marchandises à l'état brut et de les transformer avant la commercialisation. Donc ça dit, avant ATK à transformer une entreprise industrielle. Toko benge père. Toko benge père. Un père a sa image à entreprise industrielle. Ce qui papa a sa image à entreprise commerciale, c'est parce que nenga botelio obimina mukid atiki obongo sangolo zako sala makasi na yo o vivre ya zwa kwena ye akenda na ye soit azarana bino ndako mo mais akipaka bino te. Donc vie na bino est concerné yete. Donc ça dit ye nenga botio salaka abongo bongila ka abongo na ndenge na yo entreprise commerciale mais industrielle ye wana babengi père. Père Azanan, avant de la définition selon le dictionnaire, Père Azamuto a bengi leader, ou azui mutu moko na angle moko dans le néant, a transformé ye, a travaillé ye, a commissaire mutu na kati batu, ye wana ne ba bengi père. Yangona me ba sala nzambe lobi, na lingaki vendredi lobi to zana ba père spirituel, parce que j'ai aussi à dire na ba père. Père Ozoli nga ba bengo na bino zo ba question na bino belé ah. Père Ozoli nga ba bengo père. Sala nini na kati ya vie ya mwana wana. O sala nini. Qui est un père? C'est lui qui a beaucoup fait pour la prospérité, pour le salut, pour le bonheur d'un peuple ou d'une classe nombreuse de personnes, qui agit envers ceux dont il prend soin comme un père agirait envers ses enfants. Na bandeli. Un père, c'est celui qui a beaucoup fait pour la prospérité. Un père, c'est celui qui a beaucoup fait pour la prospérité, pour le salut, pour le bonheur d'un peuple ou d'une classe nombreuse de personnes, qui agit envers ceux dont il prend soin comme un père agirait envers ses enfants. Pour la dernière fois, un père, on appelle ça 5 définitions rapidement. Un père,
et celui qui a beaucoup fait pour la prospérité. Aza mutu asali pona ko fuluka ya bana na ye moko boy. Pona salut pour le salut, pona lo biko. Quelque part à tous on a un père ou a terre à repentance té, un père ou a terre à salité pasteur na kat église azana bana msuti le lo bazaba païen. Il y a comment définition na fongola moi mke na définition à passer parce que ton côté na ben sima. Na lobi un père c'est celui qui a beaucoup fait pour la prospérité, pour le salut, pour le bonheur d'un peuple ou d'une classe nombreuse de personnes, qui agit envers ceux dont il prend soin comme un père agirait envers ses enfants. Yami Balé, deuxième définition. Un père, c'est un fondateur de l'église. C'est un fondateur de l'église. Nous avons fondé l'église, a implanté l'église. C'est aussi un père. Troisième, c'est un créateur et protecteur. Un père, c'est un créateur et protecteur. Un père a créé un père face à la créativité pour la vie bananaï. Na o branché moi non dengenil. Moi non ako enseigner dengenil. Et là on a mon akatine na o memangon dengenil pour lobby akoma mutu boy. Na so mon akatsa moi na o même si le plan spirituel à Zamakas aussi sur le plan professionnel na so mon asana mo ba grâce moko boy. Ni na ko iko sala pour na lobby na ezala bien na créer dengenil pour bana na baza na venir à malam. Azape protecteur a protéger kabana na ye devant vagnon ce qu'il y a de gauche à droite pour que Banabas en avenir meilleur. 4. Titre donné aux dignitaires des congrégations des ordres religieux. Donc c'est un titre aussi père. Tout le monde n'a pas catholique, au monde père Jacques, père Kingani, tout le monde n'a pas Martin Tozokola, balobi aussi et ça titre moko ya dignité. Donc ça dit titre donné aux dignitaires des congrégations des ordres religieux et des ordres religieux, des congrégations et des ordres religieux. Donc, ils appellent titre au Bapesaka, na mutulukola na dignité moko, pour na musala moko oyo azanango. Et enfin, c'est la première personne de la Sainte Trinité. C'est la première personne de la Sainte Trinité, virgule, dans la doctrine chrétienne trinitaire. On a pour na biso, ba Christo pe ban assemblée de Dieu, nous qui croyons à la Trinité. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui se manifeste en 3 personnes. Dans la création, Dieu le Père pour créer le monde. Dans la rédemption, Jésus-Christ de Nazareth pour nous sabolingo ya mutunanzambe le Rédempteur. Et dans la restauration, le Saint-Esprit, le restaurateur pour ressusciter Christ qui était mort. Comme apôtre Paul a dit, l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ de Nazareth habite en vous. Afanda kati nabino. Alors, on a zongi la première définition. Première définition, c'est lui qui a beaucoup fait pour la prospérité. Pour le salut, c'est ici, j'aurais beaucoup de questions. Je dit que je vais poser ma question dans la définition haute. Un père, c'est celui qui a fait, qui a beaucoup fait pour la prospérité. Aza tata zanan, aza oyo, un père, aza papate, aza mutu oyo, asali mingi pour la prospérité ya mwana moko. Tant sur le plan spirituel dans l'église, en commençant par le plan spirituel, et puis na kokite na bakokita na ba domaine mususu. Si le plan spirituel, si le plan matériel, si le plan moral, si beaucoup de plans où azana ba capacité ya ko sala et ye wana tangwa sali yango nde akomi père asala c'est que moi a prospéré na domaine moko tant spirituel que d'autres et salami que moi na kende liboso celui-là c'est un père. 2 pour le salut. Tata o atika bana na kati église aye barate est-ce que ba yamba Christ Seigneur et Sauveur aye barate est-ce que bana ba otambola na obanga nzambe. C'est pas un père. Un père, azamutu oyo, atalaka salut, amemaka salut, pe amemaka bonheur, il y a peuple. Donc, tant l'église va faire, il faut la sûr que na quatre églises oyo, et l'ora liboso, batu baza awa bango nyonso baza ba Kristo. Parce qu'on ne devient pas chrétien, sur botama na famille chrétienne, ou bien pour s'ambelara bien. Mais seulement tant où yambi Christ, Yesu Masia Nazareth, Seigneur et Sauveur, c'est alors nous commis moi en nzam. On est salut et peut s'améliorer déjà. Dans cela, enseignement aux autres. Il y a un le ça la passe
Et ça la passe aux chers serviteurs de Dieu. Au monde eloko asoni ngana terre ba église na qualité d'un évangéliste au bengi batu ba yamba Christ ndenge expliquer bango église na nzela mateya otei otei batu mateya ko pambolama otei batu mateya élévation par rapport à thème oyo mosala nzamba pesa kiyo mais tant on comprendre que ngana ces évangélistes na ko leka na église monte na tei sa malamu ko balo ko bota mais na yebite batu no so ba yamba Christ parce que nyonso kokoswa eza matabis mais oyo leki eza kozwa pomo inayo ko pesa ngo pa ya Christ pour le salut parce que Christ est venu pour le salut des âmes en premier lieu pour le salut des âmes. Christ a dit non te pas pesa batu mabala apesa batu misala ya ngona moni tozoba nzamba na kati ya mission azo utiliser ba livre o mibale Matthieu chapitre 28 comme na verset 18 à 20. Matthieu chapitre 28 18 à 20 alobi bo kende bo sala batu ba yekoli nanga bo baptiser bango bo teya bango sango pe bo pesa bango ba enseignement. C'est ça la première et la mission primordiale de l'église. Mission primordiale de l'église est zate ya oluka mongo ya osomba lopango ya osala boete. Mission primordiale soki batu ba yambaka Christ était Seigneur et Sauveur na église wana celui-là qui est le numéro 1 de l'église n'est pas un père à sa perte. Vous fandi 6 mois en église, une année en église. Vous moni place église na bino yambisi batu Yesu Masia Nazareth ite. Mosala nzambe wana ke bazotika la papa. Pour azala père, il faut batu ba yamba Christ. Alobi aliboso allez faire de toutes les nations des disciples, c'est ça la mission. Et tant wasili si wana ayena mukana na Luc chapitre 4. Ayelo ba l'esprit du Seigneur sur moi dans le livre Ésaïe, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. D'abord la parole de Dieu. Ba miracle na nous te, ba bikamwa na nous te, makambo belebele na nous te. Mais liloba nzambe na eza la prêcher librement sans complication. Eza la prêcher librement. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pauvres en esprit et pauvres physique. Une année de grâce. Aïko programmer une année de grâce. Alobi liberté aux captifs, la délivrance aux captifs. Aïko programmer la délivrance aux opprimés. La délivrance. Aïko mabilo ke bela tangi wana la guérison. Aïko malobiko. Aïko mima recouvrement. Il y a vie et pas y a aveugle. Donc biloko wana pour salama la première des choses pour oser la paix il faut battre un Christ Seigneur et Sauveur. Et ami balé ndesko battu bakomi komona loboko nzambe. Moto amona kabula mwanzambe te recouvrement de la vie miso fo mama oya mona raté amona bula mwanzambe pene na ye oya bika raté abika oya kangama azwa liberté ba opprimé ba koma libéré bato ba kangama yaya na kati ya makamwa be masumu makamwa balia ba famille bazwa délivrance et tout ça et koya que après. C'est ça la mission de l'église Blomi Bali. Na terre na ba église bien-aimée dans le Seigneur bana bazana kendana bango. Église bateya kabatukaka makambo wa réalité normale mais salut exaté c'est père cet homme de Dieu n'est pas un père il faut aluka salut ya peuple oazo kam salut aussi si côté ebisi batu ya nyonso na tei faut ozwango libala mabota nyonso il faut oyamba Christ alobi. Je ne suis pas venu pour les brebis perdues. Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants en femme cananéenne et de le jeter aux petits chiens. Alors moi namboazana azamuto azali banda ya Yesu Masia Nazareth. Wa yambi Christ Seigneur Sauveur te ye wana za considérer le kola mwana mbwa. Moi swana kitaki na sama kola be tabana mbwa baliaka ataba bana bambwa baliaka ba mikuwa o ekweka na samesa. Donc ezaki langage akondima moi aussi j'accepte na kita atako kita pour moi nanga abika. Oyo nyonso yoko olinga na nimeta na sea makolo lokola mikuwa na kita pona kota na alliance. Pour faire comprendre batu libanda Christ vie zate libanda Christ succès zate libanda Yesu Masia Nazareth y a rien et batu ba yoki makambo oyo basali nini batu bakomo pusana ya yeso ko pesa vino pa Christ bakoma mwana nzambe te po umeli na église bakoma mwana nzambe te po za modérateur bakoma mwana nzambe te po za boye et quand on fait l'appel yaya nazana bana baza na ba protocole na ba yembi ba pusani ba yeko yamba Christ. Une église batubaya lokola ume la quatre église ba pese musala na église. Une église batubaya ba mbi Christ était ba leki na fermement te ba osala nza. Beaucoup de jeunes boza ba modérateur na ba église. Boza ba prédicateur
pas contre Sirio mizonga na yomoko lokola fils banda komi tuna motuna oyamba Christ e wapi baptême tam sozo yeba tam supposé baptême par immersion te est-ce que oyamba Christ Seigneur et Sauveur? La première des choses yangwana tam soya ki l'église ozo sambela pasteur amonyo tango sambela ka biso basa nzambe tolandela bana un leader un père alanda révolution bana et c'est alors oyeba mwana eloko nieza kati na ye tango tata découvrir kati na yo osambela bien tango abenga kiyo banda ko diriger prière obandi na prière matinale obandi modération amoni ozana mwe loko iloko nzambe abondeli pono okomi ministre to lelo pesa responsabilité au kamba église. Est-ce que bosola na passer tout non so yamba Christ? Est-ce que frère osa conscient que yamba Christ Seigneur sauveur oyaki pendant kolo yesu na fongoli motema parce que la Bible dit à ceux qui ont crié à son nom il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Après mais so oyambi ete okoma mwana nzambe te okoma mwana nzambe te siko okoma ko salela nzambe ndenge nini lokwa mosala nzambe pour que tu sois un fils oyambela Christ wapi basala nzambe boza aba jeune serviteur bozonga na conscience lokola ba fils. Est-ce que oyamba Christ Seigneur et Sauveur? Na groupe les bons samaritains tant longtemps sa groupe lokola évangéliste nazala qui trop sévère bande qu'on a comme un pasteur te. En fait, pasteur c'est trop dire, na comme un responsable à l'église parce que moi je suis un évangéliste de ministère. Son à quel côté na l'église dans l'autre du 1er au 30 partout même dans libanda mboko. Batu babengi lokola nzamba sali ngolumwa kombo na ebenda ka batu ndenge na sala alliance na nzambe. Son à quel en église mon na séminaire na hôtel du lundi au vendredi. Église mususu soko yé ba yeko bondela wi papa kotika bisobo ete na mboka oyo. Église wana ezwa mwa vie lokwa yo ye awa otali musala nzambe objectif na gagner ba âme ata bango posa na bango ekokisanga objectif wa âme opesi bango samedi et dimanche ba mimi culte après midi pourtant on clôturer vendredi samedi na pokwa na dimanche na pokwa otei pa na bango mais kuna pa obandaki lundi okoshite dimanche na tongo nazo kene Suisse mais na Suisse na était na hôtel le 20 na le 21 na le 22 mais avant le 22 na hôtel na Lausanne mais na kena 20 veille dans la ville moko et pas pasteur Samuel tozaki ne aona kini fona te pa na ina tongo et na poko na yé et pas ina biso na CFC Suisse. Alors objectif ni ata mutu mwa bongo la mutema nazaki mwana na sama kola tata nanga so na tei batu liboso na noki peut-être tamoko na lobi na banda okoma ba nombre bato baza converti na ministère nanga so na tei nombre bato ba pegi bazalaki wana bakomelanga bakomba nombre bato so na bengi bato baye bakomelinga bakombo na komaki na 900 et quelques na ndo sambela nzambe na lobi so na kokisi 1000 na solo na père spirituel nanga le révérend Dokuta Miguel ici que j'aime énormément un père pour moi. Na oyebi sa père, so père apesi nzela na célébrer l'Apocalypse, na célébrer 1000 âmes gagnées ministère nanga sans compter ba on a gagné qu'avant. Un leader azoluka salut. Na komaki na 900 et quelques avant église à CFC et banda. 900 et quelques. Na kaye so na tei tant zonga na zuba papier wana na komi na kaye église telle na ganaki ba ambo na komi 900 et quelques. Tika na lo banga moko atapo na salut ya ba am na lo bana vrai leader. Na vrai leader. La première des choses, un vrai leader azabatu oyo abong aza o abongo sisi batumi bitema. Sokoza awasi mutabongola mutema na nzela na yo tikanga na benga o leader. Sokoza na mutu mabongola mutema na nzela na yo oza leader. Mutu moko yamba Christ Seigneur sauver na nzela na yo oza leader parce que olongola mutu moko na vie moko ya ténèbres au commissaire et pas ya Christ. C'est la bénédiction qui est la plus grande de toutes les bénédictions. Mais ce ka kozwa mutu moko au commissaire mutambongo mayebi nzambe te soit kufi lelo tant Christ a ozonga ki enfer. Exemple tu comprendre nga nzamba pambola bino. Mais CFC eye na sala activité wanate. Un leader a même salut na peuple oyo
aza si nombreux et puis azoko agir aza oyo azoko agir envers batu na kozwaka soin na qualité ya papa na qualité ya père. Et ça, on comprendre père, hein? Ce qui père n'a pas yo a père. Un, on doit saluter nanzela naye. Til lelo tam sosa na quatre églises mo yebite solo la na père. Solo la naye. Naza fils na honorable père, mais solo la naye parce que ce père là ne demeure pas un père, mais azala un papa. Parce que azo veiller na âme na yo te bible lobito veiller na ba âme ya bato onzamba pesi biso. Alors il faut respecter boto sabasali na ngabozala bien na bango parce que bango ba veillera na ba âme na bino. Alors un père aza muto veillera na âme, avera na âme ya ba onzamba pesi. Bien aimé, sois conscience banda komi tuna est-ce que yamba Christ Seigneur et Sauveur. Au bandaka ndengwana yango lelo ba degezo salama na kati ya ba église parce que au kotaki na désordre. Donc un père aza mutu oyo a changé à mutu. Ata yete muta bongisa o mutema. O bongola mutema quelque part. Mais père ayeba que o yamba Christ Seigneur et Sauveur. Un, de deux, a joyau quelque part, a commission quelque part. Neye wana aza père et pas inayo. Donc c'est quelqu'un qui a mené une transformation na vie na spirituelle, na vie na matériel, na vie na professionnel, na vie na yo oyo yebita musoza yi moyembi moko bando chao kate, mais tata na yo comprendre eloko mo ezapa na yo azui yo a cotition na musala wana, soit azui musique na yo promouvoir ngo lelo comme référence. C'est un père pour toi. C'est un père. Qui est un fils? Un fils aza tout être humain. Tout être humain du sexe masculin considéré par rapport à son père et à sa mère, ou un de deux seulement. Tout être humain du sexe masculin considéré par rapport à son père et à sa mère, ou à un de deux seulement, ou à un de deux seulement, c'est-à-dire aza considéré soit par rapport à tata nae, topé par rapport à maman nae, topé papa na maman. Na bande définition, un fils, c'est tout être humain du sexe masculin considéré par rapport à son père et à sa mère. Considéré par rapport à son père et à sa mère, ou à un de deux seulement. Moi, tant le la fils, yope fille tchara na kati ao. Yeba que tant le webi masculin dominant féminin. Tant le la fils, yo fille, yeba que cette affaire te concerne aux awana. Donc moi na aza être, moi na moi sito mobile aza être ou aza na sexe féminin ou masculin considéré par rapport ya tata topé ya mama na ye, ou bien ya moko kati na tata to na maman a considéré ye nde ye wana babengi ye fils auto fille. Deuxième définition, c'est lui qu'on regarde ou qu'on aime comme son fils. C'est lui qu'on regarde ou qu'on aime comme son fils. Motoyo otalaka tope olingaka lokola mwana penza ya mobali tope ya mwasi. Troisième définition, c'est un descendant direct, quel que soit leur sexe. C'est un descendant direct, quel que soit leur sexe. Aza descendant, on doit pimi katkat na yo directement, quel que soit sexe na bangwaza la mwasi to mobile. Yewana za fils ou bien fille na yo, ko dépendre na sexe ou abotami na yango. Soto silisi wana neto kiti awa tolobela ki différence entre père et papa. Otolobi papa aza donner la sémence a longoli mwana te pas comme c'est quelque part, mais un père azora mutu quelque part comme c'est quelque part dans n'importe quel domaine parce que c'est lui le leader. Alors tout le monde peut avoir photo la différence entre fils na enfant. Différence entre fils na enfant. C'est très important Babiloko. La différence entre enfant et fils. Un enfant azanan.
Un enfant est celui qui est né pour tous. Un enfant est celui qui est né pour tous, qui récolte tout partout et met en pratique comme il veut. Dans cette église, nous avons des fils et des filles. Nous avons des enfants. Enfants azanan. Azamutu oya botami pona batu nyonso. Aza oyo a récoltera ba conseil ya batu nyonso. Aza oyo ayoka ba enseignement ya batu nyonso. Aza oyo a mettre en pratique ndenge alingi oya zui partout. Yo wana enfant. C'est celui qui est né pour tous, qui récolte tout de partout et met en pratique comme il veut. Virgule, il marche selon ses propres principes. Il n'a ni maître, ni leader, ou ni un modèle à suivre. Et enfin, il a son propre Dieu. Même s'il est auprès d'un père, il fait semblant d'être fils. Mais au-dedans de lui, il n'est qu'un enfant. Il n'est qu'enfant. Nabandeli, celui qui est né, un enfant, est celui qui est né pour tous, qui récolte tout de partout et met en pratique comme il veut, et il marche selon ses propres principes. Il n'a ni maître, ni leader, ou ni modèle à suivre. Et enfin, il a son propre Dieu. Surtout aussi ma place. Il a son propre Dieu. Il a son propre Dieu. Ana nzambe na ye moko. Même s'il est auprès de son père, ataza pene pene ya tata na ye, ou à sa père, il fait semblant d'être fils. Mais au-dedans de lui, il n'est qu'enfant. Kasikati na ye, aza mwana, aza enfant, aza fils, aza fille. Il y a Josué Zoal, Somukana Esaïe. Esaïe chapitre 9, verset 5. Rapidement. Comment Esaïe, pas commis différence entre fils et enfant, enfant et fils. Au commis Esaïe chapitre 9, verset 5. Esaïe chapitre 9, le verset 5. Car toute chose comporte dans la mêlée. Quel est le verset 6 pour la version? Le verset 6. Car un enfant nous est né. Malembe yaya. Ok? Car un enfant nous est né. Bien aimé, Esaïe a parlé sur Jésus-Christ de Nazareth. Pour appeler sa différence, il y a mbotama ya Christ. Abotama qui na qualité ya enfant. Pe abotami na qualité ya fils yemoko Yesu Masia Nazareth. Yoka siko na ebisao. Yesu Masia Nazareth to tika lokoko na ete. Ya botami na qualité ya enfant, pe abotami na qualité ya fils. Mais na quatre églises auprès de nos pères, to cause en même temps tes fils et en même temps enfant. Un père a quoi de mériter auprès d'un fils ou d'une fille ou son fils ou sa fille na qualité ya papa. La qualité à père, soit à sa père, soit à sa papa. De la même manière, moi, à cause de la jamais enfant, père à sa fils auprès de son père. Il faut avoir une seule position. Moutoua ko ko kanisa makamunionso, oya ko kisanyo zaka Christ. Aye na forme ya mutu, mais azala kinzam. Mais aye na forme ya mutu, azala kinzam. Esaïe a parlé sur Christ dans deux catégories. Alors, car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Ça dit Christ est né pour tous. Un enfant ça pour tout le monde. Un enfant ça a tata fixité. Un enfant ça a perte. Un enfant ça récolté partout. À ce qu'on agit partout. À ce qu'on a lingi. À ce qu'on a peut ses conseils. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants dans des églises. Basala nzambe ko na bino. Lelo ba mate bele ba omone ete ma a. Basala nzambe bele aote matin au monde tata na été katina yi. Moi na nyonso bien aimé dans le Seigneur. Azanga ka ata sinité na bomo ine eko sa tata na yi. So moi na yo bota sa ne longi na yo te. Au monde am su démarche za yo. So démarche za yo te longi yo te. Comportement mon za tata na yi. So comportement za tata na yi te. Au monde a certaines choses katikati na yi. E ko la kisaka ke oyo penza isa ba sin ya tata na yi.
Bana msomo na nitatani na misapi kaka o misapi apam. Mais combien de serviteurs aujourd'hui aux fils, si c'est vrai aux fils. Mais pour nani tata na yo kati na yo ba mona ayete. Mwana ba yebaka tata na nzela mwana. Mutako ofanda zolando zoloba. Oyebi Pierre ba yeko découvrir que Pierre azala na Christ lo lenga koloba abibisa marque ya Christ. Balobi yo zoloba lokola ye. Donc c'est-à-dire aux appelés disciples aux fils na ye parce que un disciple, un fils c'est un disciple. Mais un enfant n'est pas un disciple. Le lot ba conférence partout, ba matéa partout. Le lot ba serviteur belé le lot na quatre église ba enfant ba ozo matéa partout à Congola partout ya batoye bité ala ye côté yango batu. Je vous dis il y a beaucoup d'hommes de Dieu que vous voyez. Batéa ba matéa batu. Après pararaté azwaka zwaka. Yango au mona tata na été katina ye. Or tant na bandi seb senzamba ebisanga lokomoko. Mwana mayela loba lokola. Mwana mayele soka loba oyoka tata na ye. Ata tata za pasteur, mais mwana ba bengi na évangélisation, ba bengi na ministère évangélique, mais soka zote lokola pasteur, ya omona ba seke l'évangélisation tata nezo bende na sima. Badali baza ba pasteur. Pasteur Hervé c'est un pasteur, ngana za pasteur té de ministère. Mais soka zote lelo na kati ya CFCA. Oloba ozote on a c'est un évangéliste. Pourquoi? Parce que abandi ministère na ye pene nanga. Donc ça dit lo lenge nanga ko travailler ezo benda ye. Combien de pasteurs ba na CFC o avo ba kota ba teya ao a continuer na YouTube a landela comprendre que église wana eza une église na accent évangélique. So que na aucun accent pastoral batu ba onimba. Na CFC soko ye bien aimé dans le Seigneur. Prenez Marc chapitre 3. Oko regretter au mona loka balinga lilo banzambe te. Ezate balinga lo banzambe te. Bango bazaba toi centre évangélique de la foi. Donc foi ezelo ka pression, foi ezala ka accompagner na ba œuvre. Donc présenter ba œuvre, tika o présenter ka maloba ya pamba, présenter ba œuvre. Même quand ça mutu répands-toi. Lobana on a pression, on a sens na accent évangélique. Répands-toi. Yo, bien-aimé, répands-toi. Awe ko legate. Tout le monde va coller l'église va comprendre hein. Awa ego lekate oyena makambo la awa omona mutu ozote ya mutu akomi na ye kotala erne na téléphone parce que ayebi ke awa eza na tata moko amema église likolo na accent évangélique. Oui papa le madame Monique professeur docteur en théologie papa ya mayele belé mais soka ye awa omona papa zui pena docteur a tchang moi 30%. Azui pasteur, a au moins 20%, a bendi moins 50%, accès évangélique. Au moins, on n'a pas parlé, madame Mourouga, n'a déclaré, on n'a pas likolo. Oui, parce que Azata c'est un professeur à l'église ou ana. Moi, on a son Kenina ye. Vous savez bien aimé dans le Seigneur. Batouba olal. Moi, yem talak sa identité tata. Jeune serviteur. Tika bi copia, tika ba copie collé. Zamba tino na sama kola père yekola na sama kola tata wana tika kozwa na gauche tika kozwa na droite ozala enfant ozala fille parce que olumba sola tata na yote oyana mandefu wa barbe me tata na waza na barbe te atakati yo barbe wana suka na ngwesani mais mwana azo forme tata na ye un enfant asa mutu a récoltaka partout. Yango Bible lobi un enfant Esaïe comprendre. Alors bien présenter Jésus-Christ de Nazareth na deux formes. Ya liboso bandeli enfant. Un enfant nous est né. Abota mpona batu nyonso. Apesa meli batu nyonso. Un enfant nous est né. Abota mi pona batu nyonso ya mukili mobimba. Mais toke na deuxième partie. Un fils nous est donné. Fils bapesa ye. Enfant abota makaka. Mais fils bapesa ye. Oya yo ya motuya oyo okobwa kango boete eloka motuyo sana obwa kati à la portée de tout le monde. Opesa mo muto ye bien valeur. Son apesi papa scellé papier mouchoir. A sale la na respect pa ye valeur nango. Mais son azu na bwa ki atam do na posa na ota ologota. Azu ati wana azu mouchoir ne moi munene lokola lité ya kanda zo pensaka ne longi boy. Ale papier mouchoir mo sale la. Pourquoi? Parce que un fils
un enfant nous est né. Abotami bongo na bato balinga kete na bato musu babwa kisaye bango moko babwa kisaye parce que abotama mais pona biso to yamba lokola fils parce que apesa mela biso poto longwa na masumu apesa mela biso po amatela biso ni kulusu abota mela biso te mais un fils nous est donné. Ce n'est pas un enfant ne peut pas donner la vie même auprès de son père. Enfant apesa ka vie te enfant aza oyo amalteta tata na ye enfant aza oyo aliaka tata na sese enfant aza oyo akolinga même tata na ye akufa na poison lokola ye mtazaka simasa nini a remplacer. Mais un fils alors ba so tata azate quelque part couverture moko elongwa liboso nanga bouclier moko ekolongwa il faut père azala so père azate na souffrir oyebi bana nangai bazala so bana posa ba kene concert ba supplia ngai papa on peut partir ensemble avec toi ya na OK te pardon botika na fan naza fatigué mon comme sou ba fonga papa tu sais quand on parle avec toi on donne une très bonne place so ba ke bon on a foule ba ya wana bonjour, biso bana passer de la foi. Il y a un sens. Mais surtout que na ngamoko. Ba ke na concert de Roma, na mwasi na ba David ba ke bango nyonso. Na kuta bango libanda na stade. Nga na sisi maka nyonso to on ba pasteur, to sisi na landi. Na komi na porte wana boy. Ba policier ba moni ngai, ba pem ba moni ngai. Bande oto eba na bango ba ta faire décès. Ba bandi bo so mutu ka fongola nzela to bonke to ngokende. To koma wana bo mwasi na ngana bango nyonso de ba yaki wana libanda ya stade. Tant na komi wana bona telemi na bisi bango mwasi na bana bango na bazui bango bayi tant ba pusani yaya poko ta fozala boyi mambo eleka na concert wana poko ta fozala mais ba pomba bayi na ba soldat na ba pomba passer de la foi bando fongola banzela na porte wana plaire au sakanate ba fongola to kota na ba ezana batu mususu aza tata na yo sozo yeba yete tango azana bomoi ba mikolo baloba yeba talo kwanga tango tataza na bomoi tango tataza na bomoi profiter na se atata ozwa ngolu o tata no azana ngolo kola fils bio lokola fils ozwa ngolu ya père mais pendant que yo kanza tata soka longo yo ko régner o tuna Azaël na Bible tuna tonto Azaël okamba Israël ndengeni aloba yana kokate na bomisa bat po nini po nazwa ki père nanga na finika ke vunga couverture ya munene ya mai pandaka zaki malai tata nanga kufa nga na kokate ko s'en sortir et vi nange beba tuna Azaël obetlo lisolo mais so bengi tonto Élisée biso yaya so kanga mina père ozo double portion so demeurer fils. Un enfant nous est né mais un fils nous est donné. Bapé sera fils. Et on a dit un enfant. Azamutu oyo azagana maître te. Il n'a ni maître ni leader. Ngana ngai yaya ozayo. Simbali kamboko bosa na ngote. Mwana akoma tata te nanda kwa tata. Osimbi yango bien. Mwana akoma tata te nanda kuya. Soko za mwana olingo koma tata na ndako tata o matana mbeto tata ezam ta comprendre nga soki oza mwana na ndako tata olingo koma tata o matana mbeto tata soki ochetembe tuna ya riben humiliation azwa na miso bandeko na ye parce que riben lokola fils aîné nzoka zaki enfant a komi na ndako sa place tata abima na mwasa tata abimana mwasa tata asuya mbeto tata et tata va kufa ando talebo yazo kanda tata zo kipete mais tata nga kufa alobi bana nanga bana ya Israël bana ya Jacob boya to ba pusani alobi écoutez Israël soki yo riben okomaki tata na ndako nanga tata okanise ngai kaka Jacob muyibi yango lolinga ko oluka o menacer fi nanga po zunga na identité muyibi. Mais il y a Sabino Makamuloko Israël. Tanga bien, alors écoutez Israël. Rassemblez-vous les enfants de Jacob, mais écoutez Israël. Sur les Kangonde, il y avait un message caché. Rassemblez-vous les enfants de Jacob et écoutez Israël, votre père. Écoutez Israël.
Au matin na mbetu nanga ponga na zaki Jacob. Tata nanga muyibi. Abotola bokonza abotola bokulutu ya na ye. Abotola kabo Jacob muyibi. Or nzambe sa komisaka Israël. Alobi riben yo. Lokola yo olongola couverture na mbetu nanga. Yo kota na mbetu nanga. Okoma tata na ndako tata. Libosa bandeko na yo tala oyo kozala. Humiliation. Lorsque moi nazolinga koma tata na ndako tata, à vivre humiliation en public. En public. Orobananga Moïse ayaki, oui Moïse ayaki, mais au vivre humiliation en public. À quoi sert ya ba humilier en public? Mais le ba mo yati robe le kika place ba humilier ki yo. Robe wana ezana valeur te. Ribin n'avait pas valeur auprès de ses frères à cause de l'humiliation. Tata o kenan kufa laquelle yo mabe. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants au moment où ils fils. Cessez. Et là, parce que je parle de moi. Parce que mon père, révérend Dokuta Miguel ici, Azalaki fils auprès de son père. N'appelle ça un exemple. N'appelle ça un témoignage. Tata Nangazo Sala dans la société quelque part. Jour il y a congé na y a répondre à Moussala. A sala évangélisation de porte à porte pour l'église qui est dirigée par son père. Soit que tala mundimi. A komi wana yamana c'est bon et bien on a quitté l'église te nazaki occupé ya papa sana posa na yo père mtatindi ngai na ko kutana na yo mais pasteur te mtatindi. Un fils honore tala valeur azope sana tata na tindi ete ayebi pete ke ya bimission mais lokola yebi eloko na osala ngo pour l'église et pour l'amour on a ça envers mon père akei alobi yem tatindi ngai basolele sili tata na bimisi mbongo ya poche na ye apesi mondimi wana ba histoire tata na biso azorele atenga mwana yoka tata mingi la foi vient de ce qu'on attend soko yoka tata na yo soko yoka tata na yo attentivement bien aimé ozalara na eloko tata na okati na o abimisi mbongo apesa bi papa loba iso na komi mon père loba iso na komi na pia yo oyo sunga mno loba na pasteur merci nzamba pambola ye ndeko tikali na bolingo ya père spirituel. Mais aujourd'hui combien d'enfants, je n'ai pas parlé combien de fils mais combien d'enfants soyez pas mon dibi à comment préparer lobby na ye nani akotala yo parce que mon église n'est aux awana bat musuba na bona bolingo te baloba kaka bolingo mais bolingo ezate yonga na okata na okizobela na tungisa même makasi yona ekotala yo po ngai na kolinga jamais l'église na biso mutaza na problème yona ekotala azui tata na akundi abimi ye mutu malam. Pourquoi? Pour l'obitango ko se révolutionner aza déjà na batu a préparer lokola ba base baloba mukona belaki mutu akotala ngezaki ngani tata kutu ayakate alors pona tika la kuna mukono kobela na akotala nga alokei oza mwana opela moto a papier mukolo kende opela mais okita ba olanda yo combien ba longa na ba église ba kenda mais souvent ba yosenga ba tata pardon combien jeune serviteur naza elembo ya mwana ofana na makula tata jusqu'aujourd'hui tata nanga zo vivre lelo eza o alona ki pene pene tata na ye tata nanga batinda ye na église batindi na église na masina akomi na masina na Petro Congo asali musala église à l'autre côté église mati makasi tant église mati babandi ko bundise ba longoli ye azongi lisu na sama kola tata na ye asali rébellion te azongi na quatre églises babundisi boye comme son père spirituel azalaki babundisi boye il était là ti tata molimo kufi tuna makamona lo papa maiza tuna makamona lo papa mama Rosie tuna bango babanda église na biso église mère babanda ngo bana mike batata na bango mama bango babanda église les bons samaritains tuna ya mama Rosie tuna ya Isa révérend Dokuta sali boye mais il était fidèle na sama kola tata na ye. Et aujourd'hui, comme il est écrit, c'est que l'homme aura sémé, il moissonnera. Oyo nyonso zo lona pene pene tata na yo, yango tango yo koma tata osani obuka. Mwana azalaka tata te na ndako ya rapidement un fils ndenge tolobi
aza mutu oyo, un enfant aza mutu oyo atambusama ndenge ya lingi. Et puis enfin tolobi simba pende loko malam, un enfant azala na nzambe na ye moko, un enfant a son propre Dieu. Notez bien bien aimé, un enfant a son propre Dieu. Mwana asambela jamais oyo aza mwana na sama kola tata na ye aloba nzambe nanga apambola yo, mwana ko loba ngote, mwana azana nzambe te, mwana azana nzamba tata na ye, mwana azana nzamba tata na ye. Comment Exode chapitre 3 na verset 6 s'il vous plaît, Exode chapitre 3 na verset 6, Exode chapitre 3 na verset 6. Nzamba bengi Moïse. Alobi na Moïse boye na buisson ardent. Comment Exode chapitre 1er, chapitre 3 verset 1er jusqu'à 6e verset. Toke papa. Exode chapitre 3 du 1er jusqu'au 6e verset. Exode chapitre 3 du 1er au 6e verset. Aha. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro. Moïse azole saba troupeau, azole saba mpate ya Jéthro o azalaki bokilo na ye, sacrificateur des mendiants. O azalaki motumbi mbeka ya mandia. Et il mena les troupeaux derrière le désert. Amemi bampate na sima ya esobe. Et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Pe akei na likolo na ngomba na Yahweh nzambe ya Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Mwange na nkolo abimeli ye na liboke na moto. Au milieu d'un buisson. Bongo na katikati ya nzete. Moïse regarda. Moïse a regardé à Tali. Et voici, les buissons étaient tout en feu. Et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, Moïse, Mose alobi, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Yokayaya, Nzambe soki azana posa travailler no lokwa fils. Au sengo biloko bibale. Et il y a un verbe. Il y a liboso. Au sein, il y a un verbe regarder. Regarder. C'est ça? Ok. 2. Au sein, il y a un verbe voir. Verbe mi balé à IR et à ER. Bato batanga wa classe belé. Tous en a deux familles. Il y a verbe à ER et à IR. Nenzambe soki a bengi yo mwana fils ou bien fille. Il faut aussi deux verbes. Soki osuki nako regarder. Bien aimé, osala enfant. Osala enfant. Moïse nzamba bengi azole sa ba troupeau ya beau-père na yebu Jéthro. Nzambe a bengi ye a poussani na buisson ardent. Bible dit nzete sopela mais aussi kate. Moïse regardant buisson ils ont se consumé. Alors je vais me détourner pour voir. Un fils a souka na regarder, un fils azana posa à voir. Namona oyo na regardaka et pas ya tata nanga na posa un jour namona ngopananga. Vous comprenez ngate? Oyo namona kanzamba tambula na tata nanga lolenga tambula na ye lokola nga nazana tashma na tata na posa namona ngope katina. Ya on a sambela nzambe en église na beta etumbelo oyo na lobia o baza ba fils na ba fille soko sali makambu lokola nga oza fils na ngati, c'est-à-dire makambu lokola nga na sens nini ngai ndenge nga na komi aw yoza mwana nga il faut yo lekanga okoza na se na ngate okokoka na pena ngate poko nga na sali yo moni, c'est que yo siko lorsque tu as regardé il faut maintenant voir na mona kata ministère na yo que yo o matili corona danga age on a somba ndako za age bana nga oyo ba fils ba osombela bandako te ba osomba bandako na age on na somba te age o ba na ba sombeli bandako ngai age wana na somba ndako te. C'est ça la force, c'est ça la force. Et être un leader, bah toi et pénétrer na yo, aïe ne l'autre côté, à regarder yo, per comme ko voir, oh yo sali, y pas sali. Mutumwa yo sala misala nanda upana nga, nga na zakite. Asaye musala mwana ka memie,
alobi on a yokaka et pas pasteur de la foi nandimi aza responsable à ville qui tient na domaine moko alobi on a yoka nandimi po akenda kiwa musala esala pananga asali yango na ndako bana nanga mibale amoni na mawa ya nzambe na bolingo na ye ndenge bana wana amoni tata azana lipa bana pe kuna baolia lipa alobi seka za tata ya malamu parce que soit ina ndako na kuti mapa ebele mais na ndako akenda ki bana na yo pa ke sala musala kuti bana na ebala baolali bana nzala olongwe leader na betaka loboko bana ngai nango baza de près ou de loin o nyoso sa fils pe fille okotikala kosala makambo na se ya o nga na salite o nga na sombi te yo fo somba o nga na zwi te yo fo zwa epa nga na koma te yo fo koma parce que sa fille pour sa fils Moïse regardant amoni bouche ezopela ezosika te alors je vais me retourner pour voir etant ma poussani siko yoka mamunzamba olobani Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds. Moïse, mwana, tikala mwana pene tata. Mwana azela tata na ye na ba erreur te. Mais mwana abonde la pot tata na ya sa ba erreur te na ministère. Ndeko comprendre nzamba pambola nazote ya bato yo ba osala ba serviteur puissant lobby o ba osala makambo koleka o nga de la foi na osala so bato mokilio yo et surprendre ba balobanga na simba kisi yo o voir ngo lobby na respecter ka ba principe na conférence na moni bola mwa nzambe de la foi asa ya nzamba solo qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth mwana azala Aaron mwana zara Ir dans la Bible, Aaron babenga été pas Moïse. Ir babenga été. Josué azani kuzu serviteur à Moïse. Mais faut tout na mutuna pourquoi Joseph Fatigala na charge à Israël pendant qu'il n'était pas serviteur de Dieu, mais il était serviteur de Tanga Josué chapitre 1er après la mort de Moïse, l'Éternel Dieu appela Josué serviteur de Sikoyo lo nzambe mutawo benga serviteur na ngate ya Moïse mais nzamba bengi. Pourquoi? Parce que Josué est un fils. Est un fils. Zamba kwa garder bien Aaron parce que mkola benga Moïse benga na Aaron. Nana ebolo bate. Babandi décision mais nzamba bisi Moïse tala. Moïse logo ebolo bate nazo transformer ndeko na yo. Nazo longola Aaron sacrificateur, nazo comme c'est prophète, nazo changer domaine juste pour atambula na yo. Nako tala boy au moins chaque mutako ko tika la après Moïse, il fait ça à Aaron. Mais Aaron que na otonga Moïse. Aaron tonga Moïse akena miremba kebeta masolo Aaron kenda kuna ke trahir ndeko na ye Aaron moni Moïse azoumela likola ngomba a présenter batu bake guma melekeko mais pendant que papa na ye ya trouvé ka ke lokasa petit frère keba ya studio za mukolo na kati église pasteur asa mwana mukekeba ezali sola Moïse na Aaron parce qu'il y a un décalage à 3 ans. Lorsque l'Éternel Dieu appela Moïse, Moïse avait 30 ans mais Aaron avait 33 ans. Différence à 3 ans. Lorsque Moïse a appelé Panzame à 30 ans, mais Aaron a 33 ans. Aaron moni Moïse a ouvert l'ikola ngomba a traité na nzambe. Ya suis batuna c'est ça oumeli. Toguma mena biso koto. Keba ya. Yango bilo abo Moïse a mati la charge ezate. Pendant que Moïse a mati, Josué a tiré kaka fils. Ata yosa ya yo pengui atoza ya obwaki si pasteur obwaki si leader obwaki si père ngana obwaki ça a été na otika la fils na otika la fille parce que tu écoutes dans l'église mutamudaza na ndenge na ya kebara ba collaborateur bo fani bino mi balé ata ba uti famille moko mais bilaka ezara ya famille te bilaka ezara ya nzambe. En réalité, na charge à Israël, Ezaki Aaron, parce que l'Éternel a appelé Aaron. J'ai appelé ton frère à changer ministère. Bon, ça va, c'est Tokata. Pourtant, selon le protocole, ça va, si vous avez un leader papier pas.
Alors on a mis vite, on a évité déjà aux papier, on a mis tigil la voix première partie. Amen, amen. Yoka bien aimé dans le Seigneur. Moïse, aboma moutava bima en Égypte, vrai ou faux? Si ko bateau batikala en Égypte, batikala na témoignage à Moïse à Salani. Même quand Moïse a coutane dans Nzam. Fils, respectez ma père nyon sotaza ya yo te pesa respect. Na yebi saban église o. Oyoni mosala Nzambe moko, ata ye moko to mbamba na ye. O ngana prophète, ngana pasteur, pesa mbota ba prophète, pesa mbota ba pasteur au père de l'autre. Honorez les restes comme likamboye na Nzam. Kokota makama batute. O wana kuna asala ba aventure, amo bazebele atana changu abo yebi ezana klika basala Nzam. Ngana muta vérité pour na appel dessin animé. L'advent qui est pour avec Jésus de Nazareth. Je vous dis la vérité. Et ça les clics qui peuvent passer à l'ensemble parce que on a zaté et concerné et ça les clics à passer à l'ensemble commissionnaire. Bah quand écoute non mais biso tala ne boyko ça la campagne d'Angile. Biso ne tato chao poa et belé ba simba touchi wana bato ba ba chapo ba mona na te. Ba yela ngape ba misusu awawati. Oh passer de la foi tala mutu moko sa na mutu munene asa boyeboy nga mutu munene za raté. N'est pas dans un mutaleki mutuazate parce que chacun de nous a une grâce particulière. Au banque ça de mon côté na yebi nzala. Na yebi ne baliaka fufu na pilipili ma mère est là. Na banga ke loko te. Ya motuya o simba Yesu Masia Nazareth. Bazali aya. Baza omoni na mabe na ye wana ndenga tonga rabatu. Ndenga critique rabatu. Ah, landa enseignement oyo, landa conférence au bien. Non, puis on va secret à récite. Nana ebi maïté. Dans mon assemblée de députés, il y a une doctrine nous utilisons ma fout à gloire à Dieu parce que ça foi. Biso, ban assemblée de Dieu, maïté, ma fout à te, singate, bougite et l'autre côté, kaka évangile, lilo banal sam. Je me limite par là. On se limite par là, mes bien-aimés. Mais boyebi oboyo kapona de la foi. Ils ont leur discipline, ils ont leur principe. Ça, je vous le dis. Nous allons continuer comme Moïse pour comprendre. Il y a demeurer fils. Peu importe les vents et marées, demeurer fils, demeurer fille auprès de ton père. Somme t'attends ça comme moi aussi, demeurer fidèle na mère ou ana demeurer fidèle. Qu'on en a voisin à côté te. Qu'on en a voisin à côté te. Kanda ya Isaac. Et même malédiction pas Esaü. Mais hors Esaü, Azaki fils Onaye, bande kolian ensemble. Balia gane nyama ensemble. Mais Jacob azale côté Rebecca. Même quand Jacob azwa li pambolia kenda. Tango Esaü sali mabete, papa na ye na nyama. Oh, mais si na pambola bi otin, o pamboli ngate donc c'est que ne konoyo mtazwi li pamboli. Et après quelque temps, kaka na moment wana, alobine menga o pambola nga, alobine asuna li pamboli te. Et souka nango tango insister tata komi na kanda abileki na yo a domineka likona. Or il faut bani na leki la kila mama bipozu lipamboli ya. Mais kanda ya tata et sali malédiction et landa Esaü. So tata na ozo silika attends au dedans de lui, tu ne seras jamais béni. Surtout bino bato ba pemisa bino na ba église. Bien aimé, un fils, Asa Moutou Atigalara, un disciple. Lui, son problème, c'est quoi? D'être imitateur de son père. Et on a apporté Paul à lobby, soyez mes imitateurs. N'enga imitateur ya Christ. Christ a lobby n'a de la foi. Na tiona CFC, limite na we sali. Osuka awa, ovando kendeti, osuka awa. Okoma na gauche te, na droite te osala awa. Maintenant ngana ebisio, yaya, landanga nzela na zokeni. Nasa obligé de prendre biso ke nzamba loba na nge na suka ka awa ezali solo to beta na nzambe eza yo mwana te soko za fils za fille so na bi tokeka tout droit yo la nanga tout droit so ngana imiter Christ aleka ki boy yo pe o imiter nga d'office o imiter Jésus Christ de Nazareth indirectement. Mais maintenant tant yo commence à na ndenge na yo okoma libanda banda musala nzambe banda na bongola mutema pene mbela ya makula tata nanga lokola fils. Nandeng na yeko bande église à CFC après 21 ans sous les pieds de mon père spirituel. Après sangai et tumbute.
bapesa ngai etumbu te. Un jour bakoselinga makambo nga na nyokoma boyi l'église nanga bakoselinga makambo père abengi nga na kena dikefu pa na ye il faut ba suspendre nga bakrelinga makambo na opela par la grâce de Dieu. Prière matinale plein ya kosakana te bande ko prière matinale kufa na loba preuve bato bon samaritain baza ba berger blanchard ba yebi ba mikolo baza wa église mère. Prière matinale kufa na bisi père to côté y retraite ya groupe les bons samaritains to bimi na kati ya retraite na tongo mo bonatala na kati ya retraite na tala bo prière matinale ezat na kanza to kota prière oh ngabi oh matinale kufa we kufa na kepa père na bi pesa nga matinale père apesa nga matinale yaya muto oloba mabe pona yo a muto ayebi yote na église mère sous les pieds de mon père na bandi ko soutenir yaya prière matinale plein ya kosakana te so to bimi culte aveni manenga mampika kinkelele o santi fula batu ba okita bakoselinga makambo pa père abengi nga na lobeka likamu moko na bi papa oza père nanga nazali kamo loba te soki eza mama solo balobi na pema kaka po wana nzambe nga na ndimela nzambe no na teyaka nzambe na yo soki nzambe na yo oya yebi nga eza bongo na pema nazali loko noloba te père na ofanda père. Papa nanga très sage mon père aoningisaka mutu atinga na ke ti ayiko benga nga après quelques jours alors bi continuer musala wana zo sala continuer na pe matin yo ba pemisa combien de fois surtout ba yembi ba pemisa bino combien de fois est-ce que bois ba fils bois ba fille apôtre Paul alobi hein na ko ba wana apôtre Paul alobi partout ba otea beau témoigner nga esclave à Jésus-Christ de Nazareth. Dadi n'est-ce pas? Pesa nga verset wana mon fils. Dadi o pesa dadi mikro tangelanga dadi tangelanga. Azoba na Timothée. Azoba na Timothée ni yoka. Yoka na fongola bino lo moza ah ouais. Babylone mususu yaya. Yoka na ebisao. Et ali banga te meza reconnaissance. Yebisa nga reconnaissance. Toke. En Timothée chapitre 2 Timothée chapitre 1er verset 8. 2 Timothée chapitre 1er verset 8. Il y a comme 2 Timothée chapitre 1er verset 8. Dadjalobini. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Dadi malem toke. N'aie point honte du témoignage kozala na sonité ya litatoli à rendre à notre Seigneur. Ya kopesa pona nkolo na biso Yesu Masia Nazareth. Et voyez apôtre Paul o apesa ba base ya église. Azolo ba ya tous quelque part c'est qu'il a dit na sana honte était évangile parce qu'il n'a pas besoin puissant. Alors bito bomba ba témoignage était auto rendre pour na Christ et ensuite ni de moi sont prisonniers. Ni de qui? De moi sont prisonniers. Ni de moi sont prisonniers. Tant que à Christ, Jésus-Christ de Nazareth, bon l'obé la peine à tina nanga prisonnier na daye. Merci d'adoro fois non. Moi na soki par toi koleka, il faut ça reconnaître pas tata naïe. Après ça va vous reconnaître pas nzam, il faut ça reconnaître pas père spirituel na. Partout na terre à travers le monde tata nanga la narraté. Mais si on a tellement na chair, je rends gloire à Dieu et je remercie l'Éternel Dieu tout puissant. Je remercie Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de mon père Dokuta. Et tant na silisi na lobi na remercier tata nanga Dokuta. So na zan interprète na mboka bapaya na kwa kolobate na pesi merci na mon père révérend Dokuta Miguel Yesi po ba okokate na lobi na pesi merci na mon père docteur. Pour me interpréter ayebi père na ngata ko tanga ba kombo na nyonso te. Mais moi mon problème c'est quoi Allah ndanga te. Moi mon problème nzamba mona je suis reconnaissant à l'égard de mon père. Tango boko zalaka bozote ya boyoka solité pour rendre témoignage à Jésus-Christ de Nazareth. Bobo sana pete nga esclave naï, prisonnier naï. Na pesa bino ka exemple ya. Mutu lokola nga de la foi. Par la grâce de Dieu pe na mawana bolingo naï. Na yeba na vrai ou faux. Est-ce que na posa yo bwa kanga? Ato bwa kinga te na zanga. Omona ba yembi mo ba oyemba. Vous savez, naloba na bayembi. Omoninga na mutu alibanga te, mais na mutu alinga bato ba reconnaissant parce que la reconnaissance élève. Na lobi te bokoti sa bongo na opia mateya. Mwana o aza mwana tata aza kati na ye. Aza pena fils obe fille. Ata soka zo yemba. Kote ba lobelaka nzambe na nga. Ye aolela nzamba tata na ye. Akoloba nzambe na nga te. Pourquoi? Parce que Asa fils, Asa enseigné,
ayebi ke na osambela nzamba tata nanga parce que enfant azala na nzambe na ye mais fils azala na nzamba tata na ye ya ona ofongola omona moyemba oyemba nzambe na ye donc na kati église oyo sambela nzambe no na obela nzambe na nga moko boye na oluka nzambe na nga moko boye na o senti place wana ta na musique esengelo longola koma nzambe no po nzambe no biso toyebi ete batu nyonso bayaka na église o bayeko luka nzamba mayata bayeko luka Yesu Masia ya Nazareth nzambe ya mayata. Bien aimé, un fils prie le Dieu de son père. Moi je prie le Dieu de Nkela Nimpata, je prie le Dieu de Jacques Verneau, je prie le Dieu de Dina Bala, je prie le Dieu de mon père Dokuta Miguel Yessi. C'est lui le même Dieu. Atamboli na bakoko wana ayeko tambola na tata nanga et ayeko tambola nanga. Yokana fongola parenthèse po obando loba un jour nzambe nanga aza nzambe na yo. Il faut mwana olongwa na ndako tata okomi tata pa ya bana na yo. De okomi kolakisa bana na yo tata na yo po yo ozana nzambe ya batata na yo et bana na ofuba koma na nzambe ya tata na toujours celui le même Dieu. On va pas aimer quand on lobby ozala ki nzamba baboti nanga lelo komi nzambe nanga lobi nzambe ya ba. C'est un message papa aimer quand on yemba mwana azalaka na nzambe te na ndako tata mwana na ndako tata azalaka na nzambe ya tata mais soka koli abimi na ndako na ye nde akomi tata pene pene bana na exemple tu comprends na kangi toi avancer bien aimé nzamba bengi Moïse na pusani batu batikala kuna bayebika tata saboma mutu tata sala boy et loko oyo nzamba sali na Moïse yangwana Eli asala na Josué asala na Eli yangwana Elisa asala na Eli kolinga te batu bayebisaka oberera tata na yo olemba ye pendant ko olemba ye yo mto perdre loko eza kati na ye amen tata koza na erreur ya 10 mais tant mususa na grâce à 90 mais toi tu as besoin de grâce wana ba erreur na ye ezala ba erreur na ngate mais la ligne grâce eza kati na ye et comme kati na nga yangona il faut miso sani ekufa na fongola oyebi Isaac abando linga mingi ando sepela mingi na Esaü c'est le pensée à Isaac nde na okufa na tika lipamboli pa nani ya Esaü yaka kelukanga nyama Esaü akei mais Jacob aye pourquoi faut tant wana esengela ki nzambe aboma nanu misu ya bomoto ya Isaac soki Isaac abandoko mona lipamboli ezaki selon la pensée de Dieu ezaki lipamboli ya Jacob mais selon la pensée des hommes c'était la bénédiction d'Esaü parce que son père l'aimait plus que Jacob mais nzamba salini abomi misu soko lingo zo lipamboli ya nzambe auprès de ton père il faut misu abonzo to sani kenda otuna comme nena frère wana nde kwa Sham oya mona kina misu ya bo moto atalaki tata na ye comment les aïnani nde kwa Sham bana Noé comment nena Sem ezaki Sem hein Sem amoni bolungwa tata ole azonga ye aye ko ebisa batu tata alangwe na ndaku na ye ameli vino na tanti na ye yo sa mwana na ndaku tata combien lelo o ya ngana sa domaine offrande maintenant sungo pona père na yo combien lelo la la tata na pona ba offrande basali appel de fonds azui combien asombi pelo kongo lo baki osomba te yaya tu es auprès de ton père non pas comme son surveillant soki nzamba simi motema no sunga père na yo na maloba respect mon père bon naza mwana na yo tam super na ko pesa mwana ko contribuer pe po omoni to senga yimbo mukolo na kids mon père ne batu nsuba mona kiti tena mwana ndete bona beta mabago père so to ko sala mo mbangu poto cha kimena motema mutu mais lokolo za fils to za enfant oyeko panza lokola mwano si c'est Sem hein bolobi Sem hein Azaï Cham merci Daddy Cham merci beaucoup Cham tant amoni abandolo ba mabia tata na publiquement mais bande konya mayele bazonga sima
baye bazipi bolumwa tata. Bible lobi parmi batu oyo na tanga na Bible oba mpesha Israël ekota te na Kana ezaki ba descendant na bango. Nzamba lakela bango tina ba génération ba Étienne ba Jébusien banani tout ba descendant ya lignée wana. Oyo osala lelo eko compliqué génération nyonso ya na sima na yo. Tout mwana sa wana comment on a là mwana Samuel ou David abalaga. Mikal na confondra Mikal alobana David mukonzi azobina lokwa zoba na miso abatu. Ti akufa nzamba lobaki aotikala ko bota te. Atikala ko bota te. Yaya misu so ekufi te ya bomoto. Ozelo ka tata na ote. Olandele no fran, olandele vina ye, olandele mkwa alobaki boy. Yo ozo condamné tata no po agangela ki yo oto alobaki na mutu ngoli kam. Yake tu na mama ana koyebisa yo, ana zobota te penina zo nyokola ye. Mais Élisée, Élie le sacrificateur, Élie, alobane yo jusqu'à kako langwa masango. Yaya ngana olela na bota ati obenga muta masango. Mais mukolo azwaki mwana azonga eka na makola Élie. Alobi tala mwana oyo na ndeko bondelela mais alobi te mwana oyo bandeko lobelela nga mabe ye na bote ayiko tike na makolo. Soki ana yo tangaka ana botaka soki ana akokaki ko comprendre langage aboma matoya bomoto te ayokaki na matoya bomoto anga suna temple te pour sambela alinga se place sous pété jamais na Élie le sacrificateur ata moni na nzela tikana leka bana basala nzamba ndeni ngana pasu ko fa sunga zolo bangana nango ngana osambela ndako nzamba kwani lito ya bon so lingo zolo pa tata kanga lito ya bomoto kanga pe misu ya bo na ote lo kwa mutu azana parcours na nzamba misu ya bomoto etala lipamboli ya Jacob elingo ke ni pa Esau mais nzamba lobite fona boma ye misu tanga bomi ye misu nde misu ya molimo o epesa biloko molimo et localiser Jacob et pesi Jacob makambo ya molimo Jacob abimana biloko tatate parce que azwa makambo za spirituel comprendre makambo na oyebso comprendre Eli ayebi ke tata na ye aboma batu na histoire 450 prophète de Baal oyebi histoire mais tant a commis na Bethel babi se yozo landa ye aoneto la malelo alobi taisez-vous a poussani na Jourdain taisez-vous akena na Gilgal na Bethel batwazo yebisa ye ba serviteur de Dieu le fils des prophètes yozo landa ye akomata na ye tikala na yo. Il y a des gens au besoin na kati ya église ba opeso ma solo selo bango ba ko intoxico selo bango mais yo fo linga oyeba ke toza na église moko menga nana ndenge na ngana olandela nzambe na sama kula tata o soko kende soko tika ye mengana okangama na ye o na isa muntu moko ya église na yo ezala église hors paté mais ezala église rite ekangama kana Naomi ata Naomi aza suna mwana obala yo te mais Naomi ane loko nzambe kati na ye so kangami na ye lokola église rite okutana na Boaz tika foi no ezala foi ya rite mais est à la fois orpa telisole suka na nzela lelo orpa beta lisole to beta lisola orpa ba beta lisola Naomi ba beta lisola Boaz na livre Ruth nzamba sala l'histoire vie na yo oza fidèle oza la fils nzamba sala livre o ba koma lisolo na bato batonga yo na lisola bato batika yo e koma na kati ya livre na histoire bomo ina yo ya to si ça au poto clôturer non fongola ma Moïse ya Eli lobi Elina Élisée, trop de choses là à l'intérieur. Toso la lobby entre père et fils. Toke yaya abengiye. Batu yabika tata osapo mamutu. Nzoka ye kuna et ça change na yego. Tika kokota mababa sala nzambe. Tika bana nanga ba yebi na yebisa bango. Oh mosala nzamba sali bo azongisi we. Mwana nga kokota na malédiction te. Oh yebi source na ngote. Posoka bongisa na nzambe ayo yebisa bino te. Bomona kama be na ina réseaux sociaux. Mais ko bongisa na nzambe ele kana réseaux sociaux te po nzamba za nzamba réseaux sociaux te
Denga bongisi yo monite. Yo otikala kana mutuna oke asala mabe, askroka mutu ayiba mutu asala kindumba, otikala na ndengona okalifia ka ndengwana. Nzo asazonga panza metata na yiba kina sala ki mabe, mawano likolo na ba bongisi na nzambe. Ba beteli solo ya secret na nzambe. Mais yo tango mona zole kana oyo hein. Oyo pe ba sala nzambe. Combien de familles, combien de personnes leur vie sont très compliquées. Moïse, nzambe salimbisi alobi na enini. Longola ba sandal, n'est-ce pas? Toke. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Po esika oyo che makoleze sike bulisami, c'est-à-dire yo na obengo lokola fils. Avo swananga, il faut masumu oyo obomaki mutu elimbisama. Obimaka ndenge wana obandi mango lesa mampate ya bokilo na yo, mengana ina tinda yo na travaillaka te na bato na bakomi pureté. La première décision, soit non décision, la première des choses, soit décision kotika mabe. Yako senga bolimbisi yako yambola. Si tu confesses de ta bouche le nom de Jésus-Christ de Nazareth et tu crois dans ton cœur que Père l'a ressuscité des morts, c'est alors que tu seras sauvé. Romain mutalobi bon. La première des choses, mutavo yamba Yesu, lobankolo Yesu masiana na sosoli mabe nanga. Na sengi bolimbisi. Na zimo kano kozongela lisuute, n'est-ce pas? Et ami balé, na fongoli motema nanga, na ndimi ko yambayo. La première des choses, c'est pardon, il y a péché. C'est ce que Moïse a fait. Si on a bien avancé, tant Moïse d'amba dit c'est l'ongla ba sandal, c'est-à-dire une vie à purification. N'est na boma mutu, na se purifier na longoli pour na pousser na présence na. Mais ami balé foi yamba Christ Seigneur et Sauveur. Or roi sala ki ngota zaki incirconcis, yango na nzela. Bible obi nzamba betaye presque à la mort. Pourquoi? Parce que asenga bolimi sama sumu. Mais après ça il vient pas Christ était. Atikala ki incirconcis parce que koli na famille ya batu bazanga circoncité. A koli na Égypte, Égypte ils sont des païens et pas pharaon ça ba yamba Christ était. A koli na famille wana ba yebi nzambe te. Abimi ndenge wana kaka. Bazaki na alliance na nzambe. Ya omoni nzamba ina ko betaye kuna na Exode chapitre 4. Nzamba betaye. Lokola mwasi ya malamu. Sephora. Atali mobali na nganga na kosala circoncision te. Or pour abika alongo na liwana butu oyo Bible obi cette nuit là passe à maladie passe à problème ya na butu alobi tena kata ya mwana ngenga azwi ngenga ya mwana mobali bazaki ne akati azwi poso wana abwaki entre deux jambes à Moïse ayebisi nzambe aza épouse na nga ya makila, c'est-à-dire makila oyo ya mwana tangi eza makila ya Moïse. Donc Moïse ne na kati mwana ngenga, Moïse akata mingenga. Bible lobi na butu wana kaka nzamba telemisi Moïse. Nde c'est alors Moïse akendaki na mission. Okota mission na lobi na ibandeli. Est-ce que yamba Christ Seigneur et Sauveur? Est-ce que soit une décision otika mabe? Moïse a sali purification. Toke yaya. Et il ajouta, pe abakisi, je suis le Dieu de ton père. Naza nzambe ya tata na yo. Est-ce que bengi Moïse ayebi se naza nzambe na yo? Mwana asambelaka nzambe ya tata na ye, un fils. Un enfant a son Dieu, mais un fils a que le Dieu de son père. Alors je suis le Dieu de ton père. Nana nzambe amoko matambulo na batata na nga ebele. Alors je suis le Dieu de ton père. Après comment citer? Le Dieu d'Abraham, nzambe ya Abraham, le Dieu d'Isaac, nzambe ya Isaac, et le Dieu de Jacob. pe nzambe ya Jacob. Amen. Je suis le Dieu de ton père. Yoka bien-aimé, soko sambela nzambe ya tata na yo, soko sambeli nzamba tata nanga, ezape mabete oloba nzambe ya tata nanga mayata, oyo salela koko nanga kelani, oyo salela koko nanga dokuta, o sali pe mabete. Parce que tant atangeli trois pères, atangeli Abraham, atangeli Isaac. Isaac oba koma ondeni amibale boye Isaac, Jacob, nzamba Abraham azanzamba promesse, nzamba Isaac azanzamba sacrifice, nzamba Jacob azanzamba accomplissement. Donc ça dit ton otinda yo na pesio promesse mais ndima que okutana na sacrifice désert kozala mais beto li sola désert mais désert kozala et puis si manango bilaka nde bazobima ba okota kaka na kana accomplissement et ko salam. Yaya Moïse dans ma benga ibisiye, je suis le Dieu de ton père. Osambela nzambe atata ton nzambe nao. Ndeko mwaza na église abetelanga li solo. Na église ya mwana moko modérateur a telemi.
nzambe na nga pambola bino ngai na obenganyo en église kende sambela nzambe na yo poto koma na nzambe mibale ndenge nini ngai tata na nzambe na nga Yesu Masiya ya Nazareth yo po na nzambe na yo nzambe no komone nani poso nzambe no Yesu Masiya ya Nazareth mais c'est que c'est lui le Dieu de ton père lobaka ka nzamba tata na nga sani apambola mais quand toi tu dis nzambe na nga donc ce qui veut dire on va présenter peuple au nzambe na yo pendant que nga na alliance na sali na Yesu Masiya ya Nazareth ya yebisa muninga fils azaka na nzambe ka tata na ye so aza mwasi yebise fille so aza fille pepe bane fille azaka na nzamba tata na ye so aza fils yebise fils azaka na nzamba tata na ye mwana oyo aza mwana tata so azoloba oyoka mwana mayela ba lokola oyoka lobi na tomboli Yesu Masiya ya Nazareth nzamba tata na ngai mayata nzamba tata na ngai kingandi atombwama est-ce que zo tombola tata to tombola Christ mais ozo rappeler que aza nzamba tata na danga siko biso ba otongo lo ba bongo liboso na ngolo ba ngana lingite batanga ba kombo nanga mukolo nzamba solo nanga makambo o alobi il faut que le monde sache que je suis ton Dieu nde mukolo na zo décision na bité kumisaka Christ yebisaka za nzambe nanga comme ça bato balinga ba yeka mela kotombo ma muke o nazana ngo ba yeba ke nazaka ya bango te bakosaka bato ba bakena ya mukosu mutu mwa ya ba kezwa akenena ndako mo ba kende boye o ndeko na biso mwa kende pa kingana ke kota ba yebise na ba de la fonyo bazala angai bandoki muto yo sana ndako na ye amuna zo tombola mutu mususu tango ozonga kuna uzana problem te yango awa ya zo pena Yesu Masiya ya Nazareth tombola ina nyonso et puis lobango tout o yonde nzamba mayata yonde nzamba de la foi oyebi yokana tala ya mutana kisi na ye tabino boloba nzamba mayata siko mayata soza na nzambe wana te bolukle problème côté asad akoba bodo saka bomisa ngai ngana za kuna te siko ngalo kwa na nzambe moko oya matana kwa Golgotha akufa sekwa azana bomoe. Je suis très heureux et je suis très content. Je pense à Christ yaya. Soko balukana mabele. Po oloba Yesu Masiya ya Nazareth. Yonde nzamba mayata. Yonde makasi na ye. Yonde nyonso na ye. Yonde protection na ye. Yonde nyonso. Loba nyonso wano ko oloba. Yesu Masiya tombwa ma. Enga na zoro bana kawana. Ba vima mitema. Ba yoka pasi. Parce que nous savons qu'un seul Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le grand vainqueur de Golgotha? Mosusu lokola ya zate. Tu es le Dieu de ton père. Yala où église songolo. Tatano la gisa Yesu Masiya ya Nazareth. Sala fiera koroba Yesu Masiya ya Nazareth. Sa nzamba tatana nga. Est-ce que ça n'a pas tu assemble la nzamba tatana bango? Et ça n'a pas fils na ba fille. O ba assemble la nzamba tatana bango. Sala fiera. Beta tolo loba je prie le Dieu de mon père. Soki tatana yo tatana ayebisaka yo nzambe ne bien abombaka te yango tano olobela ba père na oloba makambo tika kobeta biso masola Moïse Abraham Isaac Jacob mateya nyonso teyi Yesu Masiya na kati ya zate eza mateya te tatano folo ba clair bana nanga botombola Yesu Masiya ya Nazareth tata nzamba solo soki azoyebisa bino te c'est pas bien yango na yebisa père makambo eza kuna eza kitoko pena père tokende lobana baolakisa biso nde totosa batata ayakaka na koza nde baotosa batata ntango oyoka awa na beti mpe oyo aye po tata mosusu ayoka baoloba mpe na miso ya mwana mpo achange po eza batata mosusu lelo bavi ya bana baza penepene eza ya pasi mpo batata baza batata ya keto baza batata baintérêt personnel. Tatano aïbisa yaya l'église père na souka te kote ya kayo. Bien aimé, vous savez, lorsqu'Abraham a écouté le Seigneur, Matthieu bande tu souka ouais place à Yesu Masiya Nazareth na kati parce que Abraham aluka mona Yesu Masiya Nazareth mona yete si ko yoso beta soma sola Abraham bande tu souka wapi Christ yeloba na mwana nga CFC France mwana nga Chavni alobi Matthieu o etokisi motei soki komba Yesu Masiya Nazareth etomwa mite ya yebe ko gymnastique asali gymnastique amitoki na ndenge mona sportif pour certificat sportif nengo sala ba physique na yewana Yesu Masiya Nazareth azate na yo pe motei otei Matthieu komba Yesu Masiya Nazareth tombwa mite c'est que ça motei te ya to sambela pour la première partie to sugi na enfant to kita na fils loba na nzambe merci pour la première partie to bonde dans le nom de Jésus de Nazareth.
na kombo na Yesu Masiya Nazareth qui a dit tout ce que vous demanderez à mon nom je le ferai. Neto sambeli pe na kondima tolobi. Amen. Mzee Heidi Nabal avait un père, Jacques Verneau avait un père, le patriarche Charles Nkelani avait un père, Révérado Kouta Miguel lui aussi avait un père, pasteur de la foi a un père, car un fils sans père n'a pas de repère. Conférence biblique sous les thèmes, l'alliance entre père et fils.